Tous les coups sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend de l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle P, la chaîne Nabiso et à monde entier. Rien que la vérité, TV Babi Atozara, ni pour ni contre. Rouge comme rouge, noir comme noir, blanc comme blanc. Donc voilà, Balandigno, il y a chaîne Nabiso, il n'y a rien que la vérité TV. Vous savez tous, la République démocratique du Congo, Mboula Oesle Kobeta avant-hier, Awa, et Siliko Bomabatu, Ebele, Biso Toyo Karakara na Sangote, tout ça la réforme au Kita, côté Masoule Salemaki, tout ça la réforme au Kita, tout côté ma famille, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Est-ce que Batouana Bazovanda Kota bien, tout Bazovanda Kota Mabe, Yango, Oncle P na sali tout effort. J'espère que bon mon la vidéo. Il y a maman ou ici 3 bananaye. Naïe moko maman akei. Pour me un peu ko solo là-bas expliquer biso qu'est-ce qui s'est passé au juste ezali nini ele kaki. Maman nanga soko ya mwamuke awe mbote maman. Mbote papa. Maman babingo na kombo. Comment nanga ornela? Maman ornela batunyos bazana balandignos sur rien qu'il avait été bazana pour expliquer ba atozana précisément wapi commune nini quartier nini pour expliquer ba tout ba comprendre bien. Bon atozana Badiading ko tala adresse ndé na ebité mais tozana quartier Badiading mbula o ebeta ki lobby ndé sala ki be sandia makasi a batu ba kufi batu ba perdre banda kwa biloko edindi donc makambo ebele le kaki na mbula lobby. Donc voilà, Mboula et Bandaki, Ernin, non, Mboula et Bandaki. Bon, Mboula kotala bien, kolamuka, surtout la mukaki, Mboula et Bandaki, ba désert. Ba désert, on a des, to moni Mboula, biso maman la moussaki, biso maman, si sote, boza vigilant, Mboula zobeta makas, pas pour pas biso zanse, a toza pas voisin. Maman ici boza vigilant, boza déjà kolamuka parce que Mboula ozobeta, eza déjà makas. Boza la kaya ko vanda total la Mboula ndenge ekolekela. Nde to moni désert Mboula 3h Mboula yesu sous makasi koleka. 3h wana nda singabo telema kaka to moni papa voisin ne surtout ça na c'est mai na bango donc et comme déjà ko dousola kokota pa biso. Nda si petit frère wala ndi biso na simatin bokende ko kanga mai wana bochata mo bazelu mo mabele. Basale fort ya otamba zelu basale fort ya otamba bele mais et simbaki ka te Mboula yaki sous makasi. Le temps Mboula yaki sous makasi donc ezalaki mabeka makasi. Ba mai kitaki pa ba voisin likolo na biso ba kota c'est donc maman nyoso ani sangani et sali des sortes de makasi te biso to yoki ko mona tant to moni mai kitaki belé to moni zelu to moni babiloko ezo kita ba makemba ba nini biso to kokai donc c'est là na kati te ba salité nyoso ya likolo ezo kitela bino. Oui ba salité nyoso ya likolo kitaki donc to kokai ko supporter ngote biso to mona ki bongo to ba kite biso dato to miwel samolimo to tika babiloko kutu mama akoma une intention ya ko welela babiloko andako biso te tika babiloko andako to wela bomolimo na biso to kimaki to kebata ma pa ba voisin nde mai tango déborder makasi et panzi tali kutu batol te panzi na batol ale koti na se poto e koti biloko msusu fini kami ba biloko msusu mati likolo donc tozaki suna choite au sala. Donc voilà, vous avez un choix au salate koyo kaliwa ya ba voisin na bino awa et sala ki non ndenge nini koyo kaliwa na ba voisin na biso to sala ki biso no ensemble to zo belela mai ba on peut koto ba zo belela biso pe kuna to zo belela vike zaki butu molili wana ba précisément ba heure nini wana déjà c'est combien déjà ba 3h déjà ba 2h 3h to que déjà ba 2h to ça 2h to que ce ko ba 3h vike ya zo belela biso to zo belela ya zo belela biso to zo belela sko biso tellement to kimaki déjà na ngamba ba voisin kuna moito ya elle neto ya otala eza kité nde to zo kaka bo sunga voisin bien mon maman le panga zo belela bo sunga ngawa banani bazaba to abeleli voisin kuna ngamba papa chombe mama o abanda obelela na kati ote oyo mire kweleli na bana. Mama on bela o mire kwele na bana te muto bando belela mama kolo lupango na bande ko belela bo sunganga awa boya bande ko boya boya ko sunganga awa na zana pasi boya ko sunganga awa sko vike bato na ebite soki bazaki na ndaku soki pe balala ki na ebite ba kolo lupango bato ba locataire onso bazaki ndengeni.
na ba locataire na yebite so bazande so pe balala ki so ki pe bazaki po mama lupango abimi azobelela ngana kufia wana kufia ba oya ba voisin kuna na mona ki bazaki déjà libanda ya koto kuna mais koto enda kwa brick na moni ata mutu ta bimaki na yebite nani ya bimaki na kati ngana yebite mais na yeko mona événement yo sala ma bato bakufi na kati pesa kinga pena somo makasi somo wana na kokia ko supportante na koma ki te pona otala bibemba na okaki déjà mabe na kokia ko tala te pona ko supporter ba bibembe te. Donc, au totalité, tout pour ça, au totalité, Bakoufi, combien de personnes? Au totalité, Bakoufi, 3 personnes. Na 3 personnes, wana, mutu mokonde abukani makolo. Mais 3 personnes, abukani makolo na mukongo. 3 personnes de Bakoufi mama na debana. Bakoufi moi si na mobile mutu Bakoufi. Donc, papa, kolo moi si. Azalaki wapi ama wana na spécialement. Kolo moi ça zaki te, papa zaki na musala ala la garde, ala la musala ki sentinelle. Fallait c'est zaki prévenir fallait ya lelo, aya na tongo na ngo wana ombule betaka. Ndesko tongo azeli pe muta ko libérer na musala po aya sali ba nefe koko makomi awa ndaki okuta déjà bébé batombolaki basalaki nini bakendaki na mais to zaki belé population zaki belé et les ligues donc toki passe pena passe na mutema pena. Tokoka ko supporter passe wana te. Donc voilà, merci. Nous avons un qui bonjour. Bonjour. Il y a tellement de gens qui ont dit que biso na porte oza ya kokanga côté batu bakufa ki biloko eza libanda yo oza otalani na bango kaka boy. Donc oza lupango moko na bango. Qu'est-ce qui s'est passé au Justin de Konangai? OK, biso toza lupango moko na bango ngana salaka nakendaki musala mbula oyo ebetaki wana bango batikalaki. Tangu na ye nakuti mwasi nanga ya expliquer ngai ke mbula wane bandaki ba 2h à 3h ye alali babimaki bango nyonso batandi biloko po batoka mai tangu bazonga kina kati ya ndako sikoyo bayoki mwana mwasi moko yazalaki awa bandi kolela bosunga ngai tangu bazobi maboy maye zo utanyonso likolo na basalite etuti na mire nyonso ekoyela ki bantu oyo bazalaki na kati mama akufaki na bana na ye mibale sikoyo mwana na ye moko misato nde abukanaki makolo nyonso na mukongo. Donc yoka makambo oyo eleki kotala mukolo ndako ake wapi? Mukolo ndako toyebi te place oyo akendaki po alobi ke ndenge eza bongana koki kovanda wa te soki otali ba ndako na ye pe eza ba trace elingi ebuka na lisusu yango ye pe akimi atiki kaka biso ba locataire moko aho atiki bino ba locataire ndenge bozovanda we papa na ngai kotala na sebo eza neti bozofutela na balobaka nini attends eza érosion des eaux oliama déjà est-ce que bozana sécurité bozana esika mosusu okende te to ndengeni tozana esika ata moko ya kokende te ndengo moni tovandi bose ke tosuki parce que toza ata na eloko te soki tolingaki tozala ata na mbongo yo olingaki okota biso awa te tozana eloko te place pe ya kokende tozana ngote awa pe bande ko tozana bangote yango wana lokola yo oye tozobelela kaka gouvernement asunga biso po soki apesi biso mbongo ya 40 te tokokenda wapi soki tala mbula oyo ebeti ndenge esali soki mususu eye ekozala ndenga nini lokola basungi baye po basunga kaka bantu oyo bakufi lokola biso tozana bomo nanu tokufi te baya pe basunga biso yango wana tozo senga bazala kaka ke o place tela bantu bakufi wana okomona baye te basunga lisusu bantu oyo bazana bomo lokola tozana bomo iboye baya basunga biso bapese biso pe mbongo ya 40 to mona bisika mususu ya kokende tala nazana bana na mwasi na zemi uzana combien de bana nazana de bana na leki ya mwasi na ngai seke biso nyonso toza 4 personnes toza 5 personnes pardon toza 5 personnes tokokenda wapi awa na Kishasa tozana eloko te bongo yo uti wapi nana uti na musala oyo na sala ka musala wa olobi bokende wapi na Kinshasa bozana famille tavozala na Kinshasa zala wapi oui na uti mbujimai na ye awa na Kishasa pona lukandenga bantu nyonso balukaka sikoyo awa na moma oyo nazana eloko te yo moni mbongo ya par mois oyo bafuta kabiso ezala kaka mwa fufu bana balie soki 40 na yo wana nde ukobatela yango esunga yo siko na moma oyo mukolo lupango akimi 40 mususu tokozwa wapi akimi na garantie akimi na 40 ndengo zo mona biso bose ke tosuki vraiment. Donc voilà balandignon sur rien que la vérité biso to kitaka to solo lina batu mama na ngai kota lesika bozo vanda awa
déjà érosion et pembeni oh mbula mususu e beti deuxième mbula j'espère ba benga lisusu na okita lisusu bozino ba mesure te ba mesure ke bolungwa awa to bokende côté mususu bozino mte ba précaution wana bon ba mesure kolongwa ezali mais papa tozotala ba condition à vie ndeti nga boyenga leki na ona salaka mais na osala te na minute oyo musala malamu ezate place na sala ka salaire baso futa te donc nazaka ka bongo ya lelo kutu na bimite na boyi ko bima parce que banda ka o komel biso so toko kende kuno mona ndaku ndenge za donc na tali tanda ku moyena kende musala ezate ya ngo biso toko senga na gouvernement asunga biso apesa biso ba mbongo to luka banda ku besika bien to boko la bana po lelo o ekomi awa biso to za pembeni na ndaku po ndaku oyo eriseka kinde biso nde tolinga kitokufa liwa o eriska ki biso soki biso to za kite liwa ne soki bango bazaki te liwa linge kota nde na ndaku na biso alors le biso to senga na gouvernement asunga biso toko senga pena bo limse papa gouvernement atale la biso no likambo o biso to ko vanda sur ba place ote ba place eza danger makasi gouvernement tele mapena aluke la biso ba quelque chose tozwa ba prévu ya bien toza na pasi papa toza na pasi ko vanda na banda ko yo monte place tozo vanda eza souffrance o ko mona ba érosion o ezo tambola ndaku ma ekota ki donc poto to ko lela ka pa gouvernement tele mela makikambo po biso to tele biso to ko vanda boite po mbula oyo ko ya lisusu e ko bomande biso to tikali biso nde to ko sila epesi biso pasi liwa o epesi biso somo na nzoto na soki mbula ye bino bokufi banani ba ko voter bango lisusu donc soki mbula ye biso to kufi bato ba voter ba osala te po na minute to kikolo babwe ye ba to ko ba ta ba million ba kufa kilobi na mbula o yo tala biso no likambo sko to suka ndenge nini donc gouvernement telema po na biso to leli makasi pasi eza makasi tozo kokate place to vandi a souffrance eza makasi toza posa pena otelema osalela biso makampo biso toza suna ba place okende te to suki pena to suki place to sukeli ya ngwana mama na ngai ozana liloba kubakisa koyoka ndeko mwana na yo ya mwasi leki na yo ya mobala zolela boye place obino boye kotonga awa boye kotonga te boye kofutela komona kote mutakufaki awa mkolo lopango akimi pro place asomba lopango eza bien te siko etant que être humain côté bozovanda o mama na ngai est-ce que yo moko soko vandi boye est-ce que okobimisa mbongo no na poche sombi ma terrain ovandi koto mama bonjour tozoloba papa tovandi boyi motema esuki biso kote ya kokende sate tozolinga kaka papa asunga biso alukila biso mbongo ase ya garanti maye ekoteli biso ebuki seke mwayeno akovanda awa ezate tozana maloba mosusu akobakisa te. Donc voilà balandinyo so ya rien que la vérité TV mama na kubenga ndeko nanga wasimbi caméra apusa na mamuke yakaka haya mamuke botala tabino moko voilà botala ndaku oyo botala awa déjà ndenge érosion salima déjà zelanga ibongo yakusana botala donc oyo soka mbula mususu ebeti kaka ma ndaku oyo ekoi zonga wana comme ça ndaku oyo bat ba mona canalisation bien donc voilà vous même bino mo bozomona érosion oyo eza awa ya makasi ya jekutu te donc voilà pusana yakaboye yaka s'il te plaît donc bino mo bozomona yaka zwelanga awa tala côté bat bazovanda donc voilà bino mo bozomona donc voilà bozomona tala bandaku na se binomo bozomona bandaku ndenge ezo salima tumika mpe kozonga kuna tumika kosolola zwaka ba image donc voilà toza binomo bozomona côté bazo futila bazolela kaka gouvernement donc zelanga batu bae awa j'espère que bozomona awa côté bat bakufaki awa mama boza bandeko ya ba bakufaki tonde donc voilà tout le monde ndeko ya mutu moko ai awa tout le monde ndeko ya mutu moko ai awa na Yesu maona Yesu naloba nini papa naloba nini mutu malamu wake bato bandaku pe tomoni ndako eza na riske pona nini kozwa batu pona nini riske ya boye pona nini ezomona na kaka noko ezomona eza na riske wa nini
Kwa nini welela kobongisa pona bomo ya batu mamwake mutu malamu avanda na ye 4 ans tofandisikia moko maana tinakutani na jeteka zebisanga na ozwanda kukotoyo tautina delvona Yesu lobi nakoma kite natikali koyeba te ngande azaki pe na nimero te pona webake de akotaki Yesu lelo ka mobile nanga zobima nda kutani na Paris Charles mobile na zokange na nzoto. Donc voilà balandi nyonso ya rien que la vérité maman nanga komona ndeko azolela bobo ebaki maman wa kufi toyebi papa touti na sika mona top biso tolongaka totiki bango kuna biso tokomi boye après quelque temps ayekutana ndeko nanga na wenja uzaja nini na wenja tamazando to yambanya na to pesa bambo tonga pe kalate na ko makoto na bino sava to kuta to solution na sili na nde ya kendaka biso pe to kiti donc dès les jours to ya to kuta na wana yango nde ba pesa mbonga garantie ya ndako oyo sko lobi esanya mbulu esama kiana biso pe to yeba kite to ka mwasi ma kufi kuna na bana mibale na zeme to yeba teke ye to yaki la biso pete donc lelo to mbala ndeko na nganda zo bima ndakuta na mobali na ye abengi ya yambie na nzoto te sandane mesama ki lobe sama ki mwasi na bana bakufi boye na boye nande to banji ko lele sika nande pe to ye boye komona ndako eza boye mais mutu azocha mutu na kati est-ce que ça bien eza mabe makasi kitoko te po mo kenda ko eza na risque eza boye lo koso mbongwa nini kitoko de sko ba famille ba bazui ba perte ebele po anini kitoko te papa gouvernement ta lepso likambo mama nangai mbote papa koyoka oningo zolela olobi ndako eza bien te mais mukolo ndako andimi kaka zwa garantie po aboma bomo ya batu toloba kaka na sens wana yo moni yango ndenge pona koboma papa eza pona koboma po ata tobile tata la otala ni batu dia bakei biso to perdre batu malamu to perdre 4 personnes papa bakozonga te faut bater abango po eza bien te eza kitoko te papa eza kitoko te bayebela ka ndenge na kobongisaka va mutu akota faut kolengela bomo ya batu mbongo eza na suka te bao bakufi pete batiki mbongo to memango wapi faut kolengela bomo ya batu faut kolengela va mutu akota yebela kobongisa ndako ezomona na kama ana voilà balandi nyonso ya rien que la vérité côté maman ndako ufanda yango ndako na vanda yango papa cameraman zoelanga na bien zoa bien zoelanga côté mabele wana pour mabele wana na asi kitaki bozo mona bino moko côté bat baza kitaki yango na force nyonso tozonga mwa mkebwe yaka j'espère nazana ba mama awa o ndako mtu azovanda o deuxième mbula kaka eke ndeko nanga yaka maman nanga mtu nyonso amoni bat barolanda ba moni ko tozovanda en soi est-ce que ceux qui mbula mususu yo kobika bon so mbula mususu eto obika te papa elo to senga bato mawa basunga biso neta o tozana ngo tozana difficulté makasi tozana place ko kende te tozana ba famille te na Kinshasa to ko kende wapi tozo senga bato mawa basunga biso to longa ba place oyo ba place ezali wa tozo banga na bana le tozaboye nazo koka kutu te mention ko vanda awa bato basunga biso pe bayokela biso ma boyokela biso ma bato mawa to leli pa na bino bosunga biso to luka baga bo pesa biso ta ba mbonga ba garantie to luka ba place mususu to kende pour place eza sur place te mbula mibale risque to kufi na kata ndako to kei so oza vigilante na place ko vanda te donc voilà maman nanga to uti côté maman asili ko perdre la vie na 3 bana et tant que maman yo povandi koto ndenge erosé bandi bat bazo kufa précaution ni ozui et tant que maman précaution ni déjà bozozwa précaution o tozozwa liboso bayebisaka biso bango bayaka liboso batali bamoni bajuda bankete ke libulu oyo eza na risque ya makasi donc tokotindela bino bachinois bakoya bakotala mpo babanda mosala avant bambula oyo ebanda nanu bayebisa biso bon mais tovandi tozeli tomoni bango te eloko te bevele meko mosalama ya makasi mapango na biso awa ekei 3 personnes asima bakei biso to na quartier badadi quartier za munene donc na quartier na biso bato akufe belé vraiment belé to za na posa basunga biso ma na quartier oyo batindela biso bato baya batala vraiment musala to na beso to mona musala to mona teke baya o mbaye kotala to na posa otala te to za na posa nde musala e banda awo bo so to kufi biso nyoso nde baye papa so to kufi biso na sobaye toza na posa na bango awa na badia dingi
oyo nazali na kaka koloba yango wana papa baya. Donc bon papa m'a dit voilà ngai te oh ça rien que la vérité TV. Naza na mingi ya koloba te, nazo regretter makasi. Mbulo tango ebandaki événement wana. Biso tozalaki libanda na papa na bana na salon. To boyi kolala na chambre ba risque ezali ebele. Quelques minutes to yoka koto yo ba voisin ba kufi. To mona ki susu autrement ko sala te biso moko na scène biso ba voisin mire kuei chance abimisa ki bana na salon. Siko soki Saint Esprit sala ki tabimisa bana na salon. Nde bana na pe ba ndeba kufa. Biso tozo tela ka événement na ndenge zo lekela. Ce n'est pas bien, faut basala tout basala fort ba ko bongisela biso koto banzela nso na minute ba kangi. Faut basala fort, faut wana banani, faut appeler les chiens par son nom. Faut wana banani. Ba continue biso ba ya ko bongisela biso nzela. Pona minute oyo tozana sika ko kende te, tozana sika ko dévier te. Ndeti ngana sa boy, na sa locataire. Bon, mama nanga kuna na yebite soki lupango ekei soki ezali. Na ipeni. Na minute oyo, ipeni pe kuna batu bakufi ebele, tozo yoka kaka. Maintenant nous na komi kuna te. Sikoy, ba téléphone pe eza bloqué. Tala ba érosion e buki ba tio ya mai e sali ba dégâts minene na ba courant. Sikoy, biso to ko kende wapi mai ezate, courant ezate. To ko lela to zela kaka mbulo so ko boma batu. Po biso to bando so ba mai. Jamais ce n'est pas bien. Il faut pas bongisa. Ba solution, ba sunga biso ba to mawa mama Denise. Yoke na biso ma wakitata kota zape. Oya kotala ndenge érosion esali. Souci ya bato ba kufi 3 awa na minute oyo na mama zemi na bana mibale oya buka naki na minute pa kufi sikoyo Akufi. toko sala ndenge nini papa Dani akufi. foto butu bozala bato mawa boya ko yokela biso mawa boya ko yokela biso mawa papa na suki kaka wana na sana minga ko loba te nga kombo na ngai tweka kutamuka na suki wana. Merci mama tweka kutamuka mama yaka na ndaku na yango yo. Papa nanga izolanga noni image awa ya ndaku mama vumazo vanda na ndaku ya boye atabino moko balandi ya rien que la vérité TV. Zwelanga image bien. Zwelanga image bien. Zwelanga image bien. Awa mama nanga ici. Expliquez bien. Bon komona awa potopoto place on nyonso eza potopoto nde zalaki vike nazalaki vigilant na ndai ko matsa ba biloko likolo mais to réussir biloko mususu to réussir te parce que biloko mususu edindi na mbula biloko to la ba éponge ba nini nyonso edindi to perdre biloko ebele eloko biso tozolela pasi kaka mutu bato mawa bokela biso mawa bosunga biso kovanda na ba condition oyo biso batu toza batu lokola bino kovanda na ba condition oyo eza pasi mingi ma ekotaki donc tozalaki sous na choite place kokende zate ndeko nini biso to kokende na butu wana ndeko nini ata bobongisi na tango boke yango moni to bendi ka mabele et suffit to la na salon to luka solution mais solution zo mona na ka te to senga na bato mawa nde boyokela biso mawa so boyokeli biso mawa bosungi biso e oza malamu pona biso to longwa ba carton eza komi boma to za na bane bele na kata ndako ko perdre milimo batu eza passe lobi en tout cas to lelaki makasi et ça la ki biso passe makasi ko perdre batu ba kufi to lelaki donc epesa ki passe comme on a poto matiti na bato likolo ma ekoti débordé donc to koka ki isuko supporter te. Donc voilà balandi nyonso ya rien que la vérité TV votre humble serviteur oncle P musala na ngai nde yango oyo ya kozala tout proche ya peuple donc soyez la première fois na yo kotala ba élément na biso s'abonner cliquer cloche ya notification pour na ko rater ba élément na biso te donc ba mama bandeko bazolela kaka ba o ba kozala na possibilité pour un débit balungwa awa bazwa ta mwa mbongo mukie amata na talikolo azwa ta mwa studio nde bazolela po nenga na moni nenga na constater deuxième mbula na rozonga le soir wana egoza ta ba 10 bibembe po omona ba mapango etikali ba moins po ekende donc voilà balandi nyonso rien que la vérité bo s'abonner massivement gouvernement na biso mutachaka yo po ozala wana bango yo bazozwa ba problème bango bazobelela bino r yango 2023 pepe jour J bokozala na posa ba voter bino bokozala na posa bozonga lisusu wana po bolia ba $20,000 ba 50,000 o boliaka ya ofele wana er yango bosala msala na bino awa oyoki peuple aleli okiti bobongiseli peuple bozela rateka bato bakufaka koyoka mama alobi boyaki bolobi tozoya kobongisela bino avant mbula ebanda me boyate mbula ebandi bato bakufi j'espère que bongi bo bando yamba mpo bo flatter ba on a ba polo ba 2,000 ba 3,000 francs bobongiseli ba on po ba pesa bino ba voir
tolingi boyete peuple congolais fungola misu côté simbi biso nyonso toke so omoni côté zo simba te biso nyonso tengami donc voilà balandi nyonso rien que la vérité, bo s'abonner, bo partager, bo cliquer massi, bo cliquer ta ezo pesanga na kanda. Franchement émission oyo na yaki osala mais en soi vraiment be pesanga kanda kotala mama zana na zemi aza zemi kota vandi akufi siso esu 3 bana na ye moko lisusu akufi soki azala kota bien nyonso wana engaki ezala te nyonso wana engaki ezala te o babi l'homme propose Dieu dispose molimo na bango epema na kimia mais balandi nyonso ya rien que la vérité TV na Congo na capitale tokufisi une affaire ya 120 personnes nde batika ya biso na mbula ya lobi 120 personnes de bakufi donc ça l'effort na les ba côté na ozala na possibilité ya ba famille wana to solo la to ba qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que gouvernement na biso asalaka pour na peuple oyo à chaque fois mbula betaka ba problème ezwaka tout le monde a ba pays étranger mususu ya libanda mbula beti boye lobi problème ezalate oyo biso ka ezala milelo na milelo mbula so ebeti peuple azolela kaka oyo mboka ya nini oyo mboka nini oyo mboka ya ndenge nini oyo olobi bango bazala na besoin ka soki mutu akufi baye kotala combien de personnes combien elali awa bakomi kotanga baya toza na posa na bango baya kosala biso musala koto na quartier oyo toza na bosenga na bango toboyi baya kotala to vérifier quartier toboyi toza na posa baya nde kosala musala tomona musala na miso na biso boye mama Denise kita yaka yakotala yaka mama yaka mama nda telemaka yako telemotela biso awa toza na bosenga na yaka na quartier oyo ya badia dingi. Abonnez-vous massivement, vie na kanda vraiment. Na kanda na bino na kanda na bino. Ya on a bano kita kaka pour na la qui ça rendre peuple azo souffrir après bolo ba les peuple peuple liboso te peuple na simanon peuple fa souffrir de ça la bino bien. Abonnez-vous massivement, bo partager, bo like. À la prochaine émission. Bye bye. Donc voilà, comme vous voyez, côté Babimsa et Babi Bembe à Banawana, Ndakuya Balalaki Yangoyo. Donc voilà, Ndaku Balalaki Yangoyo. Donc vous-même vous les constatez et vous voyez, Ndaku côté Bazo Vandana place.
Côté avocat.